solo okokanga. Vraiment témoignage na ngeli sanga. So na yeti aw na futi biye na koma parce que na posa na mona papa na nga moneka na ba photo te fallait na mona ye boye na bo moto parce que onga ebima na nzoto na nga mutamona ngwazate ka nga moko na santé lu ebima oyebi ke docteur akamwaka ba docteur misato nazali na 3 docteurs. Donc nde nazawa nazala na France na 50 na 78 bato bayebi mais hôpital nanga na banda okende ezalaki hôpital ya Nanterre na 92 na ndoki hôpital ya Nanterre na badeka maladie lokwa G mais ezo mata et comme il a un niveau grave mais Nzambe azaka ka Nzambe ngane nazabo na bota mikimbangu tozaba kimbangu na musingombe biso so bota mi donc to bota mambamu kimbangu parce que ezali na ba parents na biso to koli na kimbangu to tangi na kimbangu to yemba na kimbangu nazala ba surveillant na yemba na ba jeteki tout ni na kimbangu na sala mais na bala na kimbangwis mais libala pe kufa mais na kimbangwis ka toujours makamu zelela ka kuna mais Nzambe amala Nzambe azam Nzambe na musingombi Nzambe soka lobike lelo izaka lelo komona prophète boy ma ni se bimanga mikonyonso po namona nalanda émission na YouTube nazala ba maladie nanga nazala ba docteur nanga depuis longtemps mais ça na mkolomoko na banda ota la télé na salon na fait na salon ota la télé boye na moni Ken Piana dans na moni Ken Piana na moni témoignage oh na bi témoignage ni na na moni Sandralina azo témoigner azoloba ndenge biloko ebimai na nzoto ngabi oh biloko ebimai na nzoto ndenge te fona na nani no bien na nanja o bien na yoki ta Sandralina longwe ndeko na mbala Yesu balobi oh te ngape ndeko na ngasa ikomela ba masanga oh na mona ngwe komiseri ngabi oh kambo za seri na zongisi ngabi papa okobikisa ngate na zongeli photo a passer prophète Emmanuel do na zongisa o 3 nabi Nzambe papa okobikisa ngate nabi non ngafuna balolanda ndazo baka ngamoko na photo nabi non fona balotala tous les jours na dai na tongo na midi na koti prière na pourquoi so prière za ngabe na za katia na za Paris mais na za katia parce que na bande ko participer na nyonso eleka na minuit na kolanda nazolanda nalanda kaka nazoka ba photo ba nouvelle ligne eleka kana talaka na lobaka muko msusu na prier na minuit en tout cas nazaki na foi te parce que leki oko yeba obondela komona ngana telemi boye po oyeba place Nzamba otolotanga foza na bonzambe beta maboko ya pita alungwe poto ayeli yango yo lungwe poto te nazaki mutu oyo na bande ko sa ba fer ba conteneur ba nini mais vinage bousculer ki na moment moka bo vie bousculer nga mais te zaba Nzambe abolingo tokanga manaye ngamuta ko kosa ngate ke longwa franchi azati parce que miracle on a la mona très important mutu akoko sangai ke longwa franchi même papa nanga je le dis asali seulement papa yo na kimbangwisi na yo mengana za franchi
oza tata na nga menga naza affranchi naza mwana ya prophète Emmanuel Dodi parce que déclaration solennelle hein nazo vivre oyebi bakimangui c'était yo soki nazo vivre eza ye sans ye me na vivre te grâce à nzambe na ye nde bikisinga yo oza tata na nga mobundela yenga te mais prophète Emmanuel Dodi abundela nga lelo naza na vie kozala na vie boye komona mutu okoanvie lobi te etala boye me nauti musika ya musika nalelaka me nakumbisa nzambe na kolela ntango babi adore zwango sérieux po singe katanaka ateza ndenge nini kokweya parce que nga natelemi awa mama pana wuta ka fo nzambe me natelemi oloba longola mungala boy mukongo azalaka timide yo so vibre fort prophète Rosamoi prophète Emmanuel Dodi yaya pana lobaka ngo papa pana kumbisaka bakamara na bakoka te o akoloba na bidani prophète Emmanuel Dodi ande likambusi mais la vibre bien même butu na ebite so mobala obala nga ko longola nga franchi parce que je resterai tala yo mobali na yo alongoli eme ya ye akolongola ye te ya yo makango alongola yo soka ye o mama Paulina ba papa toke na toko ma franchi betela mama o maboko yo mobali na yo alobi tika franchi tala mutu auti poto peso le soyo ki sonite yaya témoignage oyo nazalaki na sala na sala liboso insomnie nalalaka te 4 ans soka mena tokomi esi fona lala fona mela kisi alors malade bandako c'est grave na ke hôpital baye komona nga naza na problème na cœur ebetaka l'air nyonso ezobeta en plus nazo sala batension ba 17 ba 18 ba 22 mais nazalaki susu nakomi su mbala moko diabétique na 400 grammes ya sucre mais nzambe abikutana kaka okokangolama mukolo nazwaka na minuit na prier na sisi na lali tango na lali nazolota prophète Emmanuel Dodi na loti esko na butu aye alamusinga ma sœur lamuka tozobondela tozobondela tango na lamu na pongi na mona na ndoto ngabi makambo ko misere lelo nazozwa numéro na lamu na ke na TV na zui stylo na zui nini na vandi na tie émission tango na tie mbala moko na moni ba numéro ezoleka na se na zui tous les 3 numéros tango na zui tous les 3 numéros na bi lelo na obenga lelo pena nga fona benga na bengi na zui pasteur Gédéon tango na zui mbala moko tanga yambinga nga pe na zobi na bandima moko lela abi mama ko lela te na bi pasteur parce que nazo souffrir tala boyo abi mama kata naza na volant nazo koma na ndako na ko rappeler yo ngabi papa ko kima ngatalbi te na ko rappeler yo no na kati abi dans 10 minutes tant on a kataki ye après na yeko na monika 10 minutes ko ka été 7 minutes a rappeler nga na bandi ko lela na lela abi na mama ko lela te obiki lokolo zozwi ozwi ngai boye obiki abandi to bondela na kangi misu to prier to silisi après na kati abi na bando benga yo nazo chombala moko na nini ya connexion na WhatsApp mbala moko tout après na la lobi tongo na 10h
na banda obima na sali bula métro na ki téléphone eleli na zo papa Gédéon oh maman boni nga bibi ah papa boni to bani osola bi ah maman moni prière na sina tindeli o prière nga boteli nga prière bien na tanga bina moni yango ta bitala na téléphone okomona bon na ke place banda okele na zongi na ye na moni prière na koti maman prière dans la cité prière na rappeler nga bi papa prière na moni yango na kotaka bi zalaka tous les jours na tongo na bano tindelo prière ngabi problème ezate tous les tongo en tout cas nzamba pambola vraiment toza na église eza penza église parce que na mona mais oh na moni na cause la franchi parce que papa Gédéon bandako benganga tous les jours abande ko soutenir ngai papa pe abandako soutenir ngai tant soki na bengi papa na zako zwa papa te mais na na otikele audio so na tikeli papa audio même lelo soka tikeli ngate lobby akotikela nga mama kolela te nzambe okobika message na ye ata na laksi téléphone nanga na bomango te azakoti nanga ka 3 secondes mais na eko za audio so na tindi ah prophète na lela binanga mama kolela te okobika na zeika na foi en tout cas na lemba kité et a rekoma na période où nous aki na première gèvre les bataki na banda okota prière tongo midi pourquoi nyonso banda koleka nga banda kozala kati soki bandi nga na déjà na kobima te fona zonga ma pour fona mata na zonga na ya kozela prière soki bandi ezalaki na mukula suka o jebre wana esilaki papa atelemaki awa na bosa na rate abina liboso nzemone alléluia amen ndenga za ko bina na ba face ya mikolo ba bosa na kate soka ke na gauche ngana ke na gauche ake koto nga pe na ke koto atelemi awa alobi bato a poto précision bozwa bino nyonso bozwa mouchoir bokanisi prière wana nazalaka na mouchoir na mesa te nanga na mouchoir na cuisine nanga na bukana na kima bombo na zui mouchoir na ye na ngo na salon liboso a télé alobi bato a poto batu botia mouchoir papa da bika tia mouchoir na tie na moni loko boye biminga pou na nzoto Nabi, en distance, tu vois cette puissance-là. Ya. Asa musika. Mais Maïti n'a jamais fait ça. En 8000 km. Après, Zela Nazoya dans quelques minutes. Donc, nazo bima na toilette. En distance. Nazo bima terre. Donc, so na bimi ka masu betoni. Na kimi sou na soubi. Na bimi na kimi sou na. Puissance en distance. 7 fois. Na eko zonga na kiti na vanda na mouchoir nanga na ndenge pongezwanga na lala ti lobby na 10h34. Muto banda kolala te. Na lamuka na sutuka. Nathalie er na montre pour 10h34. Alléluia. Nathalie appareil, nazala appareil te. Nathalie bilo. Maman malembe quel appareil ezali téléphone ezali iPhone te. Maman tia ndenga banda kolala na yango. Nde condition c'est cet appareil. Ayaki na afuti biya boyaki témoignage ele kana chaîne bo ayeli direct pour notre imbécile. Médecin n'a pas ça juif au koyoka ce qui va se passer. Va déclarer invalide. L'icolo ya mouchoir. Et en distance. Moussa dit na bala banda ko sala fara. Tala nenga banda ko lala na yang. Tous les jours que Dieu a créé. Yo lala kana pareil yo. Tu vas malade ya pamba wa. Awa tona poto
afuteli yango billet. Médecin français d'origine juive. Mwana nzambe. Voilà. Awande ya ko prouver qu'il y a le miracle. Talanenga banda kolala à cause ya motema condamne. Maman tala caméra bien. OK. Voilà. Allez, na pédici, na prise. Ah, tiens na prise. Fini. Ah, on a maï. Ça tient na prise, na fini. Après na olala, eza na fiche na ngo awa. Docteur aleka après 2 semaines. Alongola Kassim. Batie si musu parce que ça a contrôlé directement na hôpital na cardiologue. Papa Jean-Pierre, je pense que c'est exact ce qu'il est en train de dire. Merci. Ah, na bane gola la bongo. Si ko mo na moni miracle. Tant na la mugi na mozo appareil te ngabi. Bon appareil. Na comprendre na ligne. Oh. Ne ko ba. Si ko na zo senti, nzoto na zara nango, yango te na nango. Nzoto ko mi différent. Cause ya mouchoir. À 8000 km. Aïe aïe aïe. Nous autres, différents. So na lamuki, naza faible, non, na la na mbetu, naza na seba kisi, na tele bon aller na salon, kisi zate, ni ne zate. Oh. Na bana o mela 12 comprimés. Combien de comprimés? 12. Nathalie, naza na kisi te na ne lokote. Na so senti ku e lokote. Oh, so na ina ke simba kiss muteme boy na tikina na o mona siko na komi na nzoto mibali na o na zaki na ngo loko elongwe na komi siko na nzoto mususu na binofu na benga papa chedo makamonga na zo mona na bandik na che ba louange na keta la ka papa nenga tsa na bandi pe ko bina ngabi ha ngala biki nzoto ya ngote na meli pe na miliki ebele non ça m'a ramené son normal gabi oh oh ils ont reçu mal là t'es quand même là sukisi na bengi papa j'ai donc papa j'ai de yon nzamba sali papa j'ai de le bi oh nzamba bi papa azozonga na hôpital la médecine va confirmer nabiki landa nabiki na nga suma datite na soka supasite yo la na machine yo yaka wa obika yo sako sakanao papa na zako la na zo na lali pongi na lamuki sa machine na sa machine na vandi sa machine na zo vivre abanda moloba men sa machine ti ngai na moni malade sili papa jabi mama kende na mbango kende bango l'hôpital parce que condition na biso kende hôpital que la médecine confirme sur les miracles est vrai tozana kauka toza wapi na Paris kende mbango abi papa j'ai de on a un rendez-vous dans 3 jours parce que mindele ba kendaka bamba te faut rendez-vous faut rendez-vous on peut pas parce que c'est cardiologie faut battre la maman surtout on fait un rendez-vous OK na bi papa j'ai donné un rendez-vous dans 3 jours mais na ko mela kisite pour nzoto yango sute na ko na vrai nzoto na pas j'ai nga malade non mais na kisite na bope ko mela kisite Emmanuel Toti champion 3 jours et coquille joka 3 jours et coquille à zongo kutana na munga ça c'est le prophète Emmanuel Toti maman batika ngai kimia bamifiti ilanda maman baluka bien parce que zo inda quand on n'a pas docteur na koti pas docteur na kendeso na kona zu fiche na kena na infirmier faut ba tiana ba pareil cardiologie ba tala ba mutema ba contrôler va docteur aya na ke na fière nyos ouais quand on a commis infirmier on a benginga a koti a tieba ba ni na tieba pareil na yoana nyos wa mutema partout atali azotala ngane elongi ngane elongi ngabe natali esuni elongi ngabe natali yo atali abi oh madame Sako ngabi oui oza problème ngabi na sa problème te eloni la ngana problème te abi oh mama ngana zo mona nga atali ake abengi docteur baye na docteur na infirmière bakomi 3 personnes baye bango nyonso batala qu'est-ce qui vient de se faire batali bamoni eloko te babengi docteur diabète
babenge babi yaka mbangu parce que loko tozo mona tozo comprendre te yo pe yaka docteur atine infirmière na monika infirmière ye azwinga makila akenango namona ba ye nango oh 89 oh de 400 à 89 diabète 89 to biloko nyonso ebandi kozonga mokona mo ngai na vandi kaka cardiologue azongi cardiologue abandi kotambola abandi kobaluka ke ya zongi dépassé na ba pareil na bango babengaka direct abengi direct médecin traitant nanga tanga besi médecin traitant nanga oya juif médecin traitant babengi mena juif wan ayebisi nazo comprendre te tozala madame Sakume makambo bisozo mona wa na to moni yango te nano to mona yango te docteur juif alobi bon yebisa ye aleke pananga dans 2 jours oui yes alobi yake pananga aya pananga dans 2 jours na kepa ya docteur juif na kepa ya yo muyuda atalinga bokomene l'effort docteur Maxime Lefort asa chief tant na komi pa na ye na zela ko tuteke na zela tout na epele ko basola kite tant na keka maman benga na koti na bureau bazui ba examen na sala ki na hôpital bati atie na mesa abi atuninga est-ce que yo sambela kanga bi oui na sambela abi moyo sambe o sambela kanga est-ce que o sambela ka il y a qu'un Dieu il y a un Dieu qui atuninga o sambela ka wapi yo kasam naza affranchi na sambela ka epa ya prophète Emmanuel Dodi Congo ya Dodi ezote kama mena alléluia on est comme docteur juif vraiment moi je crois au biki parce que miracle les années ce qui est docteur on a monité mais moi je crois à miracle parce que nzambe akangolaka okangwa mina yo nazale lo mso ko sala te c'est fini nakani dossier le docteur juif a kangi dossier a déclaré yo guéri alobi nanga c'est fini j'ai rien à faire retirer dossier alobi na otinango la sécurité sociale donc place au va déclarant invalide parce que a rotinango kuna bayeba sona ozonga bazong sanga musala bazozama parce que elle est guérie elle n'est plus invalide et l'autre donc on a décidé c'est fini terminé pas qui a diabète pas qui rien du tout na bimane wana guéri diabète guéri motema guéri insomnie un jour il y a première chair par la puissance du mouchoir à 8000 kilomètres